yango na isaka bato na vie ero okola ero ozwa engagement linga kozwa engagement mbala moko obi na vie divorce ezalaka mabe na vie divorce ezalaka mabe na vie pe kobota na mobali ero boti na mobali ero ndima obota na mobali na seke ondima mobali ndenge azalaka parce que eloko nini mutu amoni ke no mukolo bana alobi ke no na ozwa bana nga na fana bango place moko mabe nini eza place wana mais idée yango bite famille batali balobi ke no famille eza de fali pupa parce que fali atali ke no bana ba mike no ba kokisi ba 25 ans te ba 30 ans te bazano ba mike na rassembler bana place moko to famille balobi ke ba rassembler bana mo place moko yo mo so boya pwani moi si ozaka wana ka tozuka zemi to tieli o ka na charge nanga na pesi yo simelanga na biso ça va na moni ke no comme na possibilité pesa nga charge nanga mona o mabe wapi nde wa biso moi si atika biloba loba o azo sala wana po ya ka sita biso ke no pose wa succès il faut tanga koma fali pupa non moni fali pupa za na nemo be na nenga logique fali pupa za musicien oyo to kotanga ba komone na ba n'importe quoi ti on voit aza musicien oyo asala succès o asala makambu na ta oyo ke no ezape grave on voit ba fali wana ba to kotanga ba pamba te comment yo ndeko moi si abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes. Vous nous suivez actuellement sur Congo Dialogue Télévision. C'est bien moi, le votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux au Landarabi, sur votre confiance et surtout, Bandeko, bazo commenter et en même temps, bazo partager la émission et ça vraiment il trop. Aujourd'hui, je reçois pour vous un confrère en même temps proche à musicien parce que on n'est pas là pour citer comment mettre ça pour analyser Maramotali, Fali Ipupa, Nana Ketchup, Certina Ipupa. Et en même temps, Niki Barcelone, Azali, ex-femme, il y a Fali Ipupa, Toromeko sur la Marambo et Talibango, Marambo et Osala Passi, Sony, parce que Fali Ipupa c'est une grande star, Fali Ipupa c'est un grand musicien, un bon anabiso, Kotala Lelo, Koko humilié, Fali n'a pas façon, parce que ma belle Ngaro Zaso qui fallait à la charge à Banate, ma belle Ngaro Zaso Fali, a vraiment responsabilité à 100%, mais Fali Ipupa a charge à Banate comme il faut, Naba Obazana, Nana Ketchup, Nandaku, Naba Obazali Bande, pas Niki Barcelone, sur la charge. Mais quand on a étalé via Fali pour les réseaux sociaux, ils passent ma casse. Yango, na linga beaucoup plus na sur la confrère nanga, na sur la ndegonanga, tomeka sur la masolango penza parce que ça la passe ma casse, tomeka analyser masolango na bino. Mais je vais pas commencer comme ça sans dire un grand merci à ma patronne, elle c'est Francine Ngembe, 100% Kano, 100% Elengitro, et sans oublier mon sponsor officiel, Givenchy Matondo garçon allemand, Nakata Bundes, Motema Flernay Kabedi, et sans oublier aussi mon vieux, mon grand frère Dachumba Lanzete à Lipé, là, à Bruxelles déjà, Belgique tombé, donc papa la Mélina, et voilà, donc tout ça déjà, sans plus tarder, mais Koyamba déjà, confrère Nangaza Nakatia, bonne santé. Ouais, donc Kevin Mohamed, donc on va d'abord pour la cadre, ouais, la cadre, il y en a, il y a des malades, il y a des malades, il faut se protéger, kaka. Et merci d'abord on a émission nayo puis na chaîne ya muneno déjà ya chaîne moboto ka ba succès nango donc Congo Dialogue ya chaîne moko bonane mo embêté chaîne mo munene vraiment na ndenge ba YouTube tout ça et ça peut succès petit les appels na succès ya moko maman Francine Ngembe vraiment depuis chez Mbote Bisika Azali et merci à toi Stali Lima et je n'ai patron donc na pu chez Mbote place à ça ma caméra. Et bah moi tenanga vraiment mingi na Betty Panda la mignon de la presse congolaise, Betty Panda la mignon de la presse congolaise, Gombe na Gombe moi na Gombe solo tala lelo to rolo baté lelo vie comme un peu moins changement ya makambu donc PC Mbote elle attend Betty Panda na mona kamba moko la Martinez moi c'est zanga mbana na kati ya Australie wana motema ya Scrum élégance na moni susu mingi Shadrack na moni wana cameraman na biso Shadrack na moni Deborah Abed
la courte jambe de bras ebedi na moni bato baza tellement ébélé donc nga lobaka be mission nga tellement la première fois tasu oya manga ndeko na yo et na lobaka que non nga na lobaka ba question za la rabino ba réponse za la ngai parce que na les contre-maîtres de la presse congolaise je na PCP mbote na président nga Ibrator les piatico de la rumba congolaise. Voilà donc ba question c'est biso ba réponse c'est yo mais toujours que nango pena ndenge émission te meto me analyser ba fait to me analyser ba masolo ezali à la ligne de l'internet. Fally Ipupa, on connaît Fally Ipupa, c'est une grande star yambo na biso. Fally Ipupa honore notre musique, azo honorer culture na biso, culture congolaise. Kota la lelo Fally Ipupa, to longo livre professionnel de Tchango à côté, vie privée à Fally Ipupa lelo étalé na internet, c'est étalé lelo na ba réseaux sociaux. Nyonso wana parce que Fally Ipupa botaka na Niki Barcelone, Fally Ipupa za en couple na maman na biso na ketchup ba fa na biso toyebi ke moi sina ya bolingo nde wana kota la vie à Fally Ipupa ndeza télé lelo eta que analyste eta que journaliste le monde. Non, en fait il faut d'abord artiste lokola ba Fally Ipupa na niveau baza nango wana toza ba toko blaka na bango te na logique des choses toko blaka na bango te parce que netinga depuis na botama tina quality na yebi Fally Ipupa tina yebi makamba Fally Ipupa nga na yebi kaka na mwasi moko nana ketchup parce que aza mwasi partout dans le monde to yebi netinga na yebi kaka na mwasi wana moi na biso lokola keina na msuso no lobi kombo wana wana kelia wana na yebi baza bana na ye mais na yeba ka mwasi te mais moi sauf vraiment biso to yebi partout dans le monde to yebi que non nana ketchup mami parce que Fally déjà alors que na lelo na sosoli abanda eti bandi carré na ya lelo na sosoli que le véritable bolingo ebomana na mitema ba fie batimine lokola banana ketchup parce que lokola balinga me balingaka lokola balingaka te me balingaka so est-ce que sérieux wana ndeko wana moi sazalaki wapi pour lelo abana robima bana loba n'importe quoi likola Fally Ipupa Fally Ipupa ekoya botika na dondo à l'aise biloko Fally za na dendela bango bazalaki wapi depuis kala eloko esalaka mpasi na mokili na koempengle eloko nde olobi tosala analyse nabeta mwa eloko moko boye yango nayisaka bato na vie okola ozwa baengagement linga kozwaka engagement mbala moko obi na vie divorce ezalaka mabe na vie divorce ezalaka mabe na vie mpe kobota na mobali oboti na mobali ondima obota na mobali wana seke ondima mobali wana ndenge azalaka parce que nde nazoka bahistoire yango ke no te momi yango azala balare fala azala balare te nde abwakisa ye boye par rapport na ketchup aumela ne ndenge naoki kote ya ndeko ya Sertina donc ndeko ya Fally Ipupa omoi teke no esala bien te ocomprendre yoko mobimamisa makambo ya famille ya bato mabe eza wapi soki Fally Ipupa ou nani grande sœur ya Fally Ipupa Tina alobi ke no azwa bana basangana bakoma bazala ensemble ocomprendre lelo oyo neti nga na bota bana na bana nanga misatu lelo oyo nalobi ke no nazozwa engagement na bala mwasi oso toboti na ye directement na kobala bana nanga nazwi bana nanga na fai na bango place moko mpo bamesana bayeba deya ke no malkosisa ayebi deya ke no ketchup apelalaka place oyo ese keina ayebi yango keina ayebi yango te parce que aza mosika ya Fally Ipupa ese okopa eloko wana siko eloko nini moto amoni ke no mokolo bana alobi ke no naozwa bana nanga na fai na bango place moko mabe nini eza place wana mais ide yango abi te famille batali balobi ke no famille eza de Fally Ipupa parce que ti certina abimisa ide wana c'est que afandaki abengi petit frère na yesi aleki nanga ne bana baza musika yo pe eza ta éducation bien te kuna ta susu est-ce que oyebi ke no kokola nanu mama akolisi bino moko bokoli oyebi bokozala bien bapapa na bino otinda bino mbongo mais eloko oyo bokozala ke no bokozala éducation bien te parce que mama akoba no changer mibali lelo alakisi bino tonton oyo lobi tonton oyo lobo kuna tonton oyo biso donc ngana oloba makambo biso to ba victime biloko wana ngana oyeba ke no mère na biso atika père oyo abota baleki nanga likolo ba obunda abeti mère nanga likofi mère nanga tiki ba po ezwanga mère na biso boma libala eso ko boye baloko wana lelo na tika na choc lelo buna lelo kuta père nanga na kimukolo okopa affection kozala te sko fala atali ke no bane ba mike no bakokisi ba 25 ans te ba 30 ans te baza no ba mike na rassembler bana place moko to famille balobi ke ba rassembler bana mo place moko yo mo so boya pwani moi si ozaka wana ka tozwika zemi to tieli ka neti nazwi charge nanga na pesi yo simelanga na biso ça va na moni ke no na komi na possibilité pesa nga charge nanga mona ngo mabe wapi ndeko na biso moi si atika biloba loba o azosala wana po yaka esi ta biso ke no pose wa succès ifata nga koma Fally Ipupa non omoni Fally Ipupa za na ndenge mo be na ndenge logique Fally Ipupa za musicien oyo to kotanga ba komone na ba n'importe quoi ti on comprend aza musicien oyo asala succès oyo asala makambo na ta oyo ke no eza pe grave
On comprend ba fali wana baba to tanga ba pamba te comment yo ndeko mwasi bon ndeko mwasi pe elo na comprendre moi mketa so mona ke non balara bano zuwa ta soki bana bake kuna bano zuwa ngote mais ya bien asimaka jala asumaka basaka danger répondre mais voilà yango siko na lobité soki siko bongo koloba mais ça o muto vivre te ndeko na koloba na ye mais ça niveau o fali pour pas vivre te balara o fali pour pas na ngo lelo eza o ya osalati fali pour pas na ta osala ki numba te pozo mbongo mais ye na lobi eza numba te mais pozo mbongo ta usi fabi mana de mobali moko mibale misatu tiba yo bala ye na mbongo oyo luki na mbongo ba pesi yo ngamo na yebi non neti fali pour pas comme ye badeke non eza bona na $10,000 mais ye ozela mobali azwa $10,000 pe ba pesi $5,000 ya ndenge moko ta so ça a besoin fali pour pas que no sunga ye ai ça fali pour pas que papa zoba non mais kanisa ta makilo tanisanga reconnaître ta ngai et ça peut pas bloquer no biso pe basenga biso maman mwana atali papa kanisa tanga pe na tangisa makila na yo sunga ka ngape c'est normal na osala ngota ke mama bana nga et ça obligatoire te na kosala ngona ko récompenser yo na idée kilo par rapport au botana yo mais akuma na niveau te ke na ba loloba ke no te ceux qui certina lobi ke non ceux qui fali pour paner azawana mutabe bisa vie non ati okota la vie privée famille batu ceux qui certina ye ba ke no fali pour mutabe bisa ye pour que no areni na so na nani azoloba on comprend est-ce que idée wana ko te wapi azwa alors ça fali que no fali zoba no tout au rassemblement en place moko pour nga so na bi ke no bebisa vie nanga na olinote jamais on comprend na olinote na ba peso ko idée te na ko pembe na te mais tu ko na niveau que no sera atika buzoba wana mama moi mobali azaka fali pour pater on comprend fali pour pasaki mobali na yo so azaki mobali no ya destin na yo elingezala mais destiné de changer comme na ketchup ma beza wapi. Mais fali pour abala Niki Barcelone quand même abala na mairie abala na poto na lobi boye yango na biso ke no divorce ya mabe na lobi no vérité divorce ya mabe mais tala obi ke no na na bete divorce c'est pas dire il faut que na l'état bolongo l'alliance l'état non et na moni ke no makambo ngano ezo simbate to tika na biso mabeza wapi tala depuis nga na qualité na yebi boye nga mwaso na yebi ya fali pour passer na ketchup nazala nga pour te ou contre te tozoloba o eza réel toyoka na ketchup air fali pupa nazoyona aboka bana na ketchup na lelo aboka ayemba bakikala tobina seri mo boy kabu ya bokela biso il mise de silence pour na ketchup to telemi musique beti yazala ka wapi air fala yembi nzembo ya ayembi nzembo ya nani keno na dendela bango. Est-ce qu'il y a des gens qui wapi? Mais moment favorable à bima. Mais moment favorable, ozobima na buzoba. Ozobima na critiquer papa bana yo. Mutu ayebi simana ndenge yo mokuto oyebi yangote. Tala balobaka na vie mutu ayebi simana yo. Ntako sote mutu ayebi simana yo, pese respect. Mutu azomona longi na yo pese respect. Po yo mo omi mona ti. Ponga na koso ke no ona petit place so ye faut ben abanga fali aba ko na ba jo wana fali ayeba ye déjà abote bana mibale na una na ka ne bato finga vengo o vengo azane mutu moko bo abotaka na epe fort on comprend de bana côté maman ke choma na kiso 6 on comprend mais Niki pas traiter fali de PD mais yango siko na mati na zongi te na lobi ke no aloba yango ndenge toyoka ne toyoka ba traiter ka vie na biso so neni susu yo finga mutana te onda ocholo bawana te to tanga ba blom sute metolobi voilà au finga fali pour pas PD so boni susu ko mo loba ke no fali pour pas bana ona ba bana nae po biso lobi ke peda botarati mais oui biso lobi ke peda botarati za PD za botarati so yo boni susu ko PD ono yo finga lelo komi ko biso oui fali pour pas de kodata bana nae ayemba nzembo papa na Marco do Keina na Marco Cisse natikala na Keina nanga natikala na Marco Cisse ndo ya papa elo ni ya mabi place one via aboka bana na déjà aboka bana avant aboki Keina pa aboki Marco Cisse kuto na avantage moi na zoli banga avant Marco Cisse natikala na Keina nanga bebe alo bablo kona abenga bando ya papa nini donc ngana ko lobake no azwa ban donc bana wana baba na fali pupa soki ko bala bango atika fali pupa bala bana na ye atia bana ne place moko azala besoin bana na ye baza na affection bana mike mususu wana ba o ba bota masima on comprend mais nana que tu pas aza mo simo kutu malamu na basi mususu ba boyet e papa sunga bango ne basunga makuna baba ndoki mais nana que tu pas nimike no ba ya mabe o mona zawapi
c'est que on intérêt là bana wana to ozala besoin o sali ka comme yana ni fali pupa ce soit luka asali comme ya fali pupa izama be pour nga za a royauté mais naza peuple congolais naza fan congolais lokola za musicien mboka na biso c'est un grand artiste mboka na biso il faut le dire que non fali pupa batika fali pupa asala makamninga osala moi si wana tika na yo soki ba otinda yo na ndemo abete moi te de pas loba na moni ko ba royo ba loba te namoni kutu nani ni pasteur prophétie abimité ni pasteur Denis papa biso abimité to moni fali pour papa répondre fali pour bablo a mon nango initi parce que ya ki pa ngote voilà aloba ngo dia ka kipaka koko mais c'est ça so biso lo to ba analyse analyste il faut to ça analyse si makamongo ya mo to lo bango na logique des choses et ça makambo ba sensité azo se fait azo luka se fait chier fali poupa mais mali maramongo zo kendelo ndire batu musu po ekaboli mo batu eza batu musu ba lo non certes na ipupa ndira zo zwaka pa yana na ketchup ndira zo sundela nani papa même on en a embêté ya moi so boli na ndako o alokota bino na passe ya tomboli bino lela komi o akoma moi si ya bien donc ako soutenir na tango passe ngana lande mission mo fali poupa loba alobi eloko na linga moi sinanga makasi na ketchup na kena conseil moi bo piaka mais nazonga na parler boye mais ako mo consoler nga oh papa moni nzamba zanzamba bolingo zanzamba mawa c'est ça une bonne femme ne fallait pas aloba que non moi si bien ako suer ba larme na yo na liputa ako linga papa mouchard te ako zoma liputa na so ki tricot na pembe pangusi on elongi on comprend moi c'est bien azo na tango pasi fallait pas série vers la ki na quartier la te série wana ti la comme lelo aza oyo bato ka sa hote na ke chopa sunga fallait ta mbongo non ko sunga mutu d'abord que non ko vivre na mutu tango pasi ko risque vie na ye olé lipa na ye olé Thompson na ye mais lelo comme olé ngombe il faut dondoa mama ke chope dondoa na yo mama ba ndazo omonde aboya na nemo abete ngana osenga na famille fali pour parce que moi c'est boyi ba que la justice mais ba kan c'est ni ya zo ba que na fali ba que senga fali que senga divorce et ça ngo petit et attaque non que non moi si me fasse un divorce mon pas passer un divorce un divorce alba que non aki na droit des enfants aki na loba que non ba pesa ibana na yaza na bana place moko et ça risquant maman c'est pas que tu ba ozo bana okotaka ba jo normal pour depuis na fali pour bolingo bala te pourquoi olingo bala te pourquoi et la normalité on peut atika okotaka akotaka ba ketchup ba makamwana ba ketchup ba bula ba bloko wana te on peut aza femme légitime a fallu pour on ngana yebi depuis na pota mitina kolibo na yebi musicien fallu pour na yebi que moi c'est des akana na ketchup ce qui certes na famille a fallu pour bazu idée que non bazwa mwana bazwa bana wana ba fana ba onda kumoko où est le mal que la femme azomona aza intérêt mo ba buzu ya mabe c'est que aliaka ba mbongo ya soma ba bijou soma na soma na sima bana wana te ya bia bunda wana aza femme combattante mais na lobi boye siko zo boya poni bana kinde azo boya poni soki que nous que nous obi que nous selimo ba bloga artiste na biso pe vers biso faire gole bimaka awa et c'est bon so ba loba ngo susu voilà et ça bloga ba se fait chier ba musicien congolais so il fallait pas au moins ça il fallait pas kiper on kaka et puis ba pesi en pleine on comprend so il fallait ya za besoin que notre sous nzembo ne fallait pas yemba ba nzembo ba kaka ne fallait pas yo souci na ba kaka na ba nzembo mais tout ça sunini pour ça fallait répondre des années ça bois kit aboki dédicace pour ayebana fallait pas kakipaka koko bakokumba te omote bagolo baza bato mabe otumba bango babimaka mais omote no bawayo ruti siko silence non bawayo bakota pe makambo wana te po eza makambo babuzoba omoni bawayo baota pe no makambo babuzoba wana ofani oka boko mobimisa boye tokipe bawayo za ndeke no yemba ne bien beta ne bien teka nde yemba lokola faire gola soko yemba lokola faire gola te okomoleka na te okomola n'importe quoi pour la faire gola ne faire moi ba ba bima au moins ba les bourra de poste ba bimi au moins ba les bourra de poste ba bimi au moni ba masala nga gouve de gaulois ba bimi ba wayo siko ba bima te ba wayo pe na ba komola bango te ba wayo ba ngamba fali pourquoi ba gola ngamba fe ba wayo siko nga ba koma ba wayo te na yeba bango te parce que eza ba msu ba bilo ba ba za ba wayo mais bawangani film na film taka chaîne mnelo wa film bawangani yango mais to aninga polémique te taka chaîne wa film na film bayebi binote bako bimisa petona noela on peut donc vie a fallu pour pas il faut la cachette donc biso ba congolais to ba keno bandeko ba oti na ta susu ndeko mususu na alo ba n'importe quoi dikola komba fallu pour pas ba pese conseil
fali poupa ana vie après vie artistique ana vie na ye lisusu lokola ana vie privée na ye atika kokota buzo bana so azana besoin quelque chose pour la fali poupa akende asenga ye bakopesa ye bakodedomanger ye anima sa divorce na fali poupa pas comme na mbongo c'est belé. Mais peut-être amsou niki baso nazo banga bana basangana bana fali po yé moko certina bon y a le bien on a notre vocal mais confirmant non chose bongo abi certina lo ba bien lo ba clair que non a me kotinda bana kuna te nana za moi sando ki écoute ba souhaiter nana kufa mais atia bablo mais preuve vont l'accès ba notre vocal les ali ba notre vocal te na lobi yende alaccès so preuve certina na sala ouais alaccès sabanini mais kana kotela no bango na ntasu ba comprendre mangama on ngezo kenelete c'est là ba notre vocal no ba comprendre que non ne kwango zo bimazoba pour ça normal te ozo bablo kala banini même atasu na betelo lisolo mo boy oko linga to bimisango na bandenga boy quand même to babota en point to notre vocal là ye alobi voir même que non certes na lobi que fali mtaboma papa na bangona mama ba pe mo abo on a commis place à papa maman on passe à nana Obe makamboyo nga koloba donc les cas journalistes nga kolobelo mo bo makamboyo ya mama buzoba pourquoi yembo kolobi keno ba voix ezali oh naza te pona panza libota na bino siko oyo zolo bana ezada opanza libota ti eyane si bato est-ce ya mingi ezala mais yango lobi boye déjà ero lobi keno fali poupa mutaboma papa na mama na bango opanzi libota ti oyinisi fali kota ba para oyinisi fali kota ba mama so fala okende wapi mais eleki na ba voice olobi kutu keno certina mutu aloba bongo pe en plus olobi keno certina mutu aloba keno bana na ye bakolia mbongo fali poupa te fali poupa sala retole na ye niveau fali poupa za wana il faut ende azala wana po nini abano maso na kimbangiste c'est un mensonge déjà mona succès moi mobile na moi c'est ane moko pour moi ça tazana succès ndeni asuka na ko libala ti mais na ebité fali poupa za ausa succès bana bibali yezolo bakeno ya lokuta ba voice wana azai mutala kisango yozolo bakeno na boy ko lakisa ba voice wana po nini na boy ko panza famille ya lokuta po mutu netinga na koloba po era oloba déjà boye ba po ba voice ya kindoki fali pas ça eza ba voice mais ba voice na ya boy ko tiango poani ya lokuta c'est un mensonge ne rona vendre mo bete oza lokuta moko ya kosakana te oza lokuta pe en plus eza maman obi ke no na bete série ba créer lokuta eza c'est comme nani niki Barcelone ceux qui Barcelone mo te que no fixe Barcelone équipe nga kumisaka do fixe so Barcelone ya moni ke no nga lobaka no ya na bato msuna poto ba eloko osala te trop de malili on point trop de malili ya poto et neutraliser pe bato oh na ndeni su mais on va te no so fa muto fa na poto atali ya bula malili côté makasi ameli dia mbasu to ne ba basi netima on va te faut sango tina ngo lokwa mutu manuale lokwa film robo non na ka fait non expliquer quand par rapport na yo ki solo on pas ya normal te er zolo ba keno na boy otia ba force pour na boy ko panza libota mais er zolo bi keno fali pour pas aboma ba para na ye er lobi keno voilà o albi keno bon atia ba audio ngoti atia ngo mais pourquoi atia ngoti alobi kana munoko na ye moko
c'est un mensonge. Atika kwa mbriye batu. Atika kwa mbriye batu. Lorsque fali pour pas makambo kitoko, lorsque fali pour pas bisa ba musicien, lorsque fali pour pas fula ba musicien, ye azawana pona tala ne abete fali pour pas kaki pakako. Ya lo ba ngoti. Ya blona OK non. Donc voilà, OK non. Voilà, c'était là Isaac Ele plutôt le contre-maître de la presse. Bon, c'était là juste des analyses. Puis, bah papa ça dit tenya et engagé kaka mukolo maloba donc yega neza engagé biso aki wana pona kosala toujours musana biso na peut Isaac Ele soki eloko moko loba pona Certina ou Niki Barcelone ou na conseil moko pesa même pona fali pourquoi. Non, conseil na pesa kana Aigle Mobutu mais ça mboka na biso. Courage, mbuma malamu kande babeta yango libanga. Donc ma bende soki anikisha bana parce que ngaku na kanisa to sunde kwa ngolo bakino fali pupa asunola bana akipaka bana yokate ngana kanisa kinda akoya ne pona bongo mais le rôle ya lobi que no fali pupa ezapere kama soki no fali pupa za besoin famille fali pupa ba besoin zo bana bango c'est que yenda bimizoba ve on répond le merci par le silence nga eza petit na yo contre maître de la prince. On répond l'imbécile par le silence. Kokipé était. Déjà, le bac est non kakipa kako. Moi, bato pongo, bato pe parmi à quoi ya pe popo adoke, a nourri vina yo. Donc, a bisé vina yo, bouzo be bima. Kokipé était, maman, nana ketchup mami, kokipé makamba bongo te, fortifié comme nani, fali pour makasi, donc fortifié makasi, donc alanda makamba yo pe kolanda ngote. Certes, ça sert à rien. Aux gens qui dénoient bien, le rôle à moi son azoboya nae. Botika e mabende soki bosunula bana to bolinga bana te meloko bolinga bango boidaka bango nzamba opambola bino donc voilà et bon to comme so déjà suka mais sikoyo na concernant makambo sunenge bingi boy est-ce que éducation bana est-ce que bana parmi bana bolinga rozala penza mais yaza azajara ba mama oyo ba jidansi azajara ba mama oyo au moins ko yenda banisko alingiso banisa ko guerre makosi sa yeba keno Keina a botamana mama sengolo pankala. On prend yende sko ma ko ba jara sali wana sko ba jara mama o keno balaksa mama keno moni a mama na yote yene papa na yo o monde zo kene kuna ko respecter na pe en plus nga una osela ko nana ketchup nane ma bete bana ba ya ka pekate batira ka kuna mais oui akoti na ba pe na akana ke non neza bo nebo kene boy bo zo milimo ma pe bo kene popolo na ndakuna esi safari pupa mais oui oh aza o mo jara na e tala no mutu ba ki papa no mais o lingo la kisamtia mabeke do bana bayinana azasko pona ngana lo vie pardon na retire ko makambo nanga ko kuzo su banana te tika banana kuna bazala kuna parce que akoti na akosa ça va atiki banana ba yepa na yo atini eloko mabe na kati ndako ne neutraliser na vie afali pour mobimba parce que on a déjà kindoki eza ba attaque kindoki zaka fali lo bango kindoki zaka te que non il faut ndoki na maseke nini parce que na banyama pe bazala maseke donc kindoki za siko mutolu ki la fali pour parce que échec ya vie na ye. C'est un vrai tueur. Une sorcière. Oh. Mais na France, non, na France, what's qu'on en français? Na linga ce que tueur. Tueur. C'est un vrai tueur. Ya moi c'est siko. Tueur 16. Na linga la kaka la sangisi yango. C'est un tueur 16. On comprend. Donc voilà. Ouais, donc il y a quelques dédicaces ezaka que non bato balinganga. Boza toujours ensemble na biso, on est ensemble. Et ba misem super mike autofula to misala bamboka ba ina ba Kinshasa ba komi ko make bato beto olanda bango te donc to kota donc to kipe bato wana te parce que baba nga ko ka mamuke Starly Lima na yebi ke no ya kana pengre ke lo mobo parce que nalanda ki na Instagram nalanda ki na ba réseaux sociaux voilà donc ça par rapport à image mais na garder ye moko Kevin Mohamed donc garçon fraîcheur papa responsable le journaliste est responsable lobby déjà que non to kotango mais na garder kabino Evariste Abdal na peso moté na kati vraiment ya Washington Josiana Baya Nicki Minaj vraiment ya kati vraiment ya Bruxelles ba joyeux anniversaire na yo Josia Baya Nicki Minaj ya Congo Charlène Kassia cri d'alarme na peso moté na peso moté na maman na Aristote Mwana Taya Jésus Seda Bank de France na Toulouse na peso mote Bula Pemba maestro na kati ya Corée du Sud na peso mote na peso mote na mama nanga ocho benga siko Guylaine Mionzotis Guylaine Mionzotis mama foma yazana
na maman vraiment pesa ba conseil pour na papa ou ba pareil d'ailleurs na pesa sous mbote na maman na ngai Suzy maman Suzy vraiment méga bien na pesa mbote et na pesa vraiment mbote na Clara Fatasa na na pesa pe mbote na pesa Betty Panda la mignon de la presse congolaise gombe na maboko na yo na robosa tela ba mère na nga parce que nga ba benga mona ba maman na pesa mbote na maman na nga Thérèse Alissa ici à Fondation Thérèse Fondation Lisa ici Nisha Bilaka ya Asper Bilaka na pesi maman na nga parce que na drame mbote na pesi maman na nga Bobete mabanza mbote ba mère na nga tout au bolinga nga partout dans le monde titi maman na nga titi Catherine na pesi pe mbote ba fa na nga Odile Manzaka Masi Nzambe sepe ya mboka oyo ba base na nga Élisée Bokota ce que mami nga na banana comme on peut ça comme on le porte-monnaie magique pesi la nga ba mbote vraiment et pas maman présidente ba Wario ba lobi que non Mimi Chike va milkshake mami peselanga mamoti wana vraiment mingi peselanga base vraiment ba tout surtout vraiment ya poto wana vraiment ba mbote belese na Nadine Moulasi na yebi que no bientôt vraiment toza na Paris wana na concert les rois de la forêt Zénith les rois de la forêt tozala wana na bokasite vraiment ya emoko dada muzinga na Evariste Evariste Abdal vraiment ba bengisinga ba lui que no faut zala wana déjà batine dans bon passeport na yebi que no Tony Rose de aloba que no izai ko bangate yo za wana mais peselanga vraiment mbote pa Stalin Lima pe luko pesanga numéro Stalin Lima ngamona solane pour makambo boye tara Stalin Lima Tony Rose malobi que non faut pese numéro ba kuta na ba solo la ba bani ba osala mais to bi que non to panga ngo bien voilà ouais il faut tourner ba clip moko na ba drone na mata vraiment ba doké parce que blo mo il faut commander ya voilà il faut ya donc na bi que non to osala ensemble na bino ba Kevin Mohamed vraiment ba lobi que non journaliste est responsable voilà na pesi ba na mbote vraiment bébé Kabibi princesse ya maman na peso mbote Laurence Bicho qui na peso mbote Simplice na peso mbote na peso mbote na moi na Nadine Bilaka mikopaka na peso mbote Peter mikopaka na peso mbote wana héritier papa héritier du trône et na peso mbote na Jésus mikopaka na niveau ya Luanda wana na niveau Australie wana parce que moi na nga Luanda qu'est-ce que Australie moi na liboso oui t'as déjà kitoko pour comprendre que nous tous vraiment ensemble na bino quoi merci beaucoup vraiment. Ok, c'était là Isaac qui est le contre-maître de la presse congolaise donc ensemble avec lui on a essayé de analyser Marambotali Fali Ipupa Niki Barcelone la Certina Ipupa et puis Nana Ketchup malgré jusque là ils en a batumsu baza bouche be bazolo baté malgré jusque là bandero musu baza touché parce que Fali Ipupa c'est déjà une icône de la musique congolaise Fali Ipupa c'est un grand honneur ya mboka na biso Fali Ipupa partout azokende azo refléter image ya mboka na biso Fali Ipupa partout azokende azo tombola drapeau ya RDC et muto munene bongo et en plus muto bongo mané abete Stalin Lima bato lokwa ba Fali Ipupa ba kotanga ba ona ba buzo baté tous en respect ngoni ibrato lelo ibrato zolo bakeno bo respecter artiste ti bon respecter artiste ti il faut respecter il faut pesa ba artiste ba respect ba biloko ezana ba pays banda te mekana Congo. Tu vois, la dame là, par rapport à Rayebi, mais dommage vraiment, moi, mais ça n'a pas passé, mais il y a solo, moi c'est. Voilà, Niki Barcelone, Zoa Penata Rosolo, Zoa Terre Sangsaba, nous avons déjà maman, et Zalaban, on va voter pas ketchup, et Zalaban, on va voter pas na yo, bango tout bazabana, donc Zoa vraiment temps, il y a Rosangsaba, ceux qui bagarrent, ils ont en interne, ils ont en réseaux sociaux, ils ont entre bino en interne. Na Fali Ipupa boluka zemia liboso en interne bozalaka binode en plus boluka maramunyo so kaka binode nana ketchup na bana wana biso to yebi nana ketchup babala ye d'une manière coutumière mais yo bakena na bandenga ba civil malgré cela mais bino bozalaka basi ya Fali Ipupa donc je vois vraiment ta ko yeba ko soigner par rapport à marambo wana et on est déjà à la fin de notre émission je dis un grand merci comme ça à ma sœur ma grande sœur Irène Mwanza depuis Paris. Et sans oublier mon grand frère Blaise Panzout depuis Londres et mon grand frère Dachumba Lanzete Alipé, la papa na Melina na Kati à Bruxelles et sans oublier Jojongo Naimen. Jojongo Naimen est avantagé bourgeois dans Nengi Amukiete et merci également à Chancel Mbemba de Midier. Donc na ministre parmi les gens basés en forme na Mora Libanda Chancel Mbemba na Kati wana Chancel Mbemba de Midier donc mingi rebatation les années pour la net tout ça l'analyse. Et te déjà dans Souka et d'ici là portez-vous bien, ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la
Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue. Donc on a awa émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça Kano, Yende Mokonza Masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, tu m'as beaucoup. Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko.